kanda makasi po batu musu ba wana ka ba hypocrite ko banga ka batu et qui peut net nge ba contribuer pe ba olandira ba tsepe liste mutu ba pesa ba beti kaki et célébrer monta et bimi total célébrer nge ba kotika no pita bisika nde kwa zali ba cotisation et comment harmoniser ba côté il faut ka bango nde soki ba kufeli nde ba cotiser les bango il faut ka bango nde soki ba na problème faut ba sala bango comme je dis ça bisonyo soto kutana na ba problème yana batu musu batanga mbongo bazanga na besoin bayiba mbongo eke wapi mbongo esali nini mbongo boye yana ba association mususu ba groupe mususu bakozaki batali monta mbongo ndenge bimi bakemba mo basali likambo donc mutalo baté soki yo créer groupe mo mutalo baté mutako lo baté so lobi na longoli yo enandeni so moni ko sala ki groupe na yo foza yo moko osengi batu ngata musu bisi $5 na $10 $20 na nga il faut tout le bateau mon accueil numéro na ngasika na sani na chambongo tant que tu as plus que oh ezana baya basa derika na groupe la patronne et comme un groupe moko mais on était wana ka moni ngana lalika na on était wana vérité na yo wana kana lalika wana na la. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là que vous allez suivre cette émission. Émission Nabiso et Alelo, tozo solo là vraiment pour na koye ba nini makamozo le kana vraiment na katia théâtre. Na katia théâtre Nabiso ba to baloba ke toza la kana bolingo te. Mais biso to moni ke toza na bolingo parce que tozo se sensibiliser pour na kosungana. Lelo to se sensibiliser pour na kosunga ndeko na biso o azana pasi ya maladie lelo to sungi et sali biso bien et puis to moni ke organisation eza malamu par rapport ya ba groupe mususu o to salaka. Organisation vraiment et kitoko transparence na kati ya organisation na biso coup de chapeau na maman Belleville vraiment merci beaucoup parce que ozaki on a pona ko orienter biso so tozaki na kati malgré bato bazaki na kati pe baza mikolo na mais orienter biso so pona la biso que transparence na kati ya makambo sala bien et ça bien donc merci beaucoup à vous tolanda vraiment micro baladeur tozotamso na kati ya tournage ya papa Maswaku tozana ba comédienne na biso ba comédienne baza awa tokotuna bango lelo pona santé ya ndeko na biso mama Diana relation nini o bazalaki nango et relation nini o bazalaka nango na Diana etanga kotizaki mbongone ayebisaki nzambe nini donc c'est un peu ça merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bon, relation on a Diana Makila, tant que nous sommes des relations, tant que des collègues, des mêmes services, tant que les collègues des artistes. Donc, tout en relation, tant que les collègues à Moussala. Organisation, tout ça, par rapport à l'organisation, il y a bien. Bon, des organisations, en vrai dire, organisation où ça mis bien, des organisations à Diana, parce que ces organisations où ça mis là, tu vois qui comme Ninga Zobila, Bumba Moko, vie à ces groupes, il y a SOS, pour nous soutenir Ninga Oza malade, des ces groupes wana, Tokati Monta, Oza na Kubanda, O Tokati Tilikolo. Bon, il y a madame aussi un peu mon qui est battu tout va contribuer, et puis ils occupent et qui peut net nge ba contribuer pe ba olandira ba tsepe liste mutu ba pesa ba beti kaki et célébrer monta et bimi total célébrer nge ba kotika no pita bisika nde kwa zali ba kendo tu non bon ba délégué qui 5 personnes azaki parmi ba bon non singa ka batu mo ya fluka na kolo bato soutenir munga la za passe ko soutenir mutu za passe za ka pona mbongo te to soutenir ye physiquement spirituellement et tout na mbongo te soutenir Yesu na ba prière pour parce que prière est bien prière pe ba sansa ngo penzela mona ya munganga mutu za malade bo pese kisa molimo bo pese tout kisi o eza ya mutu ni parce que ya mutu neza o ba minganga ba osalela ya molimo eza ye monzambe tata o akela ko na se o akela ndo kwa mtodian ye monga so pesa ye kisi ya molimo. Merci Déré. Bonjour papa. Bon, relation particulière exacte à part Moussalande et Sangui Sabiso. On est juste des collègues du travail. Voilà. Oui, j'ai appris qu'elle a fait une crise d'AVC. C'est vraiment triste. Bien que tous en affinité à ma capacité, mais bon, on est des humains.
quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, ça fait très mal. Ok, ça m'a fait du bien, bien que je ne suis pas intégrée dans le groupe. Je ne fais pas partie, j'aimerais bien pour pouvoir contribuer aussi parce que comme lié, comme on a besoin d'aide, il y a des collègues, il y a des amis. Donc voilà, c'est un peu ça, mais c'est une bonne initiative. Envers collègues, c'est pour prouver vraiment qu'entre nous il y a l'amour. Voilà. J'espère que vous avez reçu l'équipe bien. Oui. Dieu merci, on dira Dieu merci. Et puis, courage, bon courage à Maman Diana. Je souhaite un bon rétablissement à elle. Donc, on n'arrête pas de la soutenir dans la prière pour soutenir les actes financiers, les actes physiques, les actes financiers, les actes spirituels. Pour un bon matin comme ça, Moutalam qui casse la crise d'AVC, donc ça laisse à réfléchir. Mot de la fin, bonne guérison. Elle que Dieu la soutient. Je suis sûre que dans peu de temps, elle sera sur ses deux pieds, elle va continuer son travail. Vraiment de bon courage à elle et de gros bisous. Rémi Kovodo, bonjour. Bonjour tonton, bonjour. Si tu n'as pas qui toko ya Karine Yamado. Ok, tout le monde a un tournage à Papa Maswaku. Oui. Tout le par rapport à Maman Diana. Est-ce que vous avez dit que Maman Diana est dans l'hôpital? Bon, nayoka yango pa Belleville la patron na nzamba ba mama. Moi so nzamba pesa motema bolamu. En tout cas nayoka yango pa nayoka yango pa ya Gabi Tumba. Ko ya Gabi za kasoka zwi likambo abenganga. Ko voda otala koto likambo eza boye. En tout cas nayoka yango pena ndenge kaka ndeto ba kitoyo kaka makambo tu. Organisation tout ça ma Maman Belleville pour na yo moni onde. Ah non, elle super hein. L'équipe est super. Par rapport à ndenge batu biso bazaraki akangisi eloko boya sali boye nanga mabela en tout cas ya omoni na vie to lugane bato baza logique au moins so mutu aza logique bosa musaka kitoko au moins na ketoki ko swana bimi la qualité to kiteke mutu intel bazo ki mbongo parti ndambo akata ki amemena ki bato intel boyete to moni ke mbongo ebimi monta mbongo ebimi bino tu boza courant nango mbongo makambo zo ke ko sala bino tu boyebi ozomona en tout cas bien na félicitations pe na idée wana en tout cas be villa patrona. Il faut que vous ayez combien de 10 monde dans le bongi pour que soit négocié sous tes relation à problème là tu te dis que ceux qui montent tel bazar marabambongo tu dis que c'est normal tout droit bala monko on a ndenge ovima logique c'est que ba obabimisa makelele wana c'est que logique za tena kati non on a tie pour na makelele tena ça veut dire na sens nini ki yana batu so batsa mbongo bazar na beso ba mbongo eke wapi mbongo esali nini mbongo boye yana ba association mususu ba groupe mususu baroza ki batali montant mbongo ndenge bimi bakemba mo basali likambo ozomona mais peut-être que bato ba contribuer na 10 francs na bango ba na besoin ba esunga ki ndeko na biso ota ibimaki combien boye na boye ce kozomona et pas ndeko na biso ezalaka mais est-ce que pas Belleville la patrona so botaki 10 personnes on batiaki bomoi ke 10 o batiaki bango yo mbongo la bango batiaki ke boye tout droit pour na mona mo ko ninga mona zana no exemplaire na liboso po ezana ken piana na pesi mbote ayaki kupana nga biko vodon ils ont la pasteur nga za na besoin soutenir Diana Makila ozomola omona kina mema kiti pa la patrona akebe pa la patrona senti ki makambo ki pena boye tout droit yango mo eloko tolo ba ke soki mutasali musala malamu il faut féliciter na musana ya malamu asali ozomola il faut féliciter mutu pour na makambo tulika o mode la songo zandeni pour makambo maji ya nande batili bambongo ah bono isalinga bien makasi elo na ko lobaka ki la place que to bele la rabat va soutenir biso au moins na ba un pas na biso na un plus na biso ezo sala bien au moins la biso montant to la kisi que toi capable de ça lango ozo mona ba ndeko pe ba soutenir biso to saka na bolingo wana to mema ngoti na suka likambo eza boye ava to téléphoner non libanda biso mona to la kisi que toi capable na nini au moins yango ndemte sala rapena bien en tout cas tous les comédiens surtout Belleville la patrona en tout cas tout va contribuer na on peut contribuer même ça soit qui pété en tout cas surtout ça na ki bon moko boye en tout cas musa na biso ko na valeur makasi na boso ni question moko tango ndo pesa mbongo na yo lo sambo ni o check na kati ya mbongo wana bon lo sambo ezaki ke mbongo tango to pesa ka nzamba sala ya bikamwa na vie ndeko na biso po to lobaki ke to lelaki mingi mais moi oyo to lobaki année oyo to za année on lelate année o kandi to banda mabala ndi to ke donc tina suka tobeki nzambe tolobaki ane o eza ne o nzamba baka koseki akosekisa biso e apa ndena so lipamboli en tout cas ya omo tant tobimisa différence nzambe mbongo na pesi
nayebi ke esomba mai esomba kisi wana kata ndeko na ngi sala to mona ke ndeko na bisa zongeli musala na ndenge ezalaka o nde to kuta na boza ka libota ezaka famille mobimba nde singa ko vodo na fana na ngana ndako Cardozo benga to ye wana o santi ke na ye na tunasha Kevin alongwe na ipa maswa ko mona ke ozotambola na mona ka bandeko na ngai biso ko vana ndako boye o mona biso ko yoka mo santé bien te metongo yo tali bandeko et ça li bien makasi. OK, merci Kovodo. Merci beaucoup. Bonjour Fashion. Ouais, bonjour papa. Ouais, tu aurais que maman Diana Zobela, en tout cas ça qui peut n'a pas si et ça qui passe le bon que non bobi que mutabeli mais mutabelité à ma grande surprise car si bitima bwemba moro akoye puis a commis paralysé. Mais tu veux que nzambo de sambelara nzambe on a otika été en sungaye ayoka na bien. Par rapport à ma cotisation, ma belle ça là qui organisation pour la cotisation na WhatsApp. Nous a parmi bateau bachaki na WhatsApp groupe. Te so dans le but que naza parmi bateau bachaki na groupe WhatsApp wana kosi. Message yango oya bato ba cotiser na zongo lelo tant on est tournage papa maswaku nde to meko sola papa maswaku to cotiser moi ni fisque na biso pe to tinda ekende. Eza sango pas eza elo mo ekomeli biso au même à tête Diana pas s'attendre na ngote. Ndenge komeli Diana lo beko komela ngalo beko eko komela pe mutu mususu. Donc to sangisa moi ni fisque auto sala nango po to meke pe ko aider ndeko na biso Diana. Na yebi ke ezalango belete ma volonté kaka bato mususu baza nango baboye na bango pesa. Mais par rapport à message otoyoki tout ça de toutes les façons que tout ça un peu moins difficile que na biso te pour nous cotiser ça là vraiment bien. Première tout ba outil de outil que la bango est déroulé bien ba artiste ba société que normalement le faire ça le bon bien bon et créer ma qualité et l'équipe de ça. Yo ko lo bani par rapport te par rapport ndenge maman Bellevie à ça qui a créé qui groupe wana pour na cotisation ba en tout cas et ça livre vraiment bien et ça lit bien maramba boende ça la bien to munde ko na biso akoeli problème moi implice na biso to cotiser ka te mbongo mais moi implice assistance et ça la vraiment bien en tout cas ba félicitations belé c'est pas maman biso Bellevie boende ça la bolingonde yango bolingonde ngo kindekonde yango donc ça nga vraiment bien en tout cas nzamba baksa vraiment papa ba idée aux ana nzamba baksa sou ba idée abaksa marama malamu donc et accompagner ça la vraiment bien. Mot de la fin nga ezaka ke na makamno se komela biso to bosala nzambe te eloko o ser na biso Diane ekoelie a satanete andima ite ke jour lo bongo ekoela andima kite me tali baku ya mabe o kutani nango nzambe o to bondela kana bi ke nzambe o sungae azunga na santé normal bande ko pe o ba okaki message na ke ndeko na biso Diane akoeli problème to lembaté no sunga to lembaté no soutenir et ça la bien ndimite ke nzambe wana akozanga pambola bato bonne volonté neti bato bazo contribuer pour na ndeko na biso Diane nzambe wana alumo pambola bango te donc c'est un peu ça. Ouais na okaki yango vraiment et ça là qui moi passe makasi pour na mamba maladie amère mais nzambe sali grâce ma santé kitoko maman Bellevie quand il y a tout ça l'organisation na WhatsApp bacha babomba kinati maman Diana na réseau bon moni ndeni na bon ezaki kitoko za mabete kitoko en tout cas vraiment eloko et ça la biso bien ba artiste ceux qui to comprendre que loko mo bozo simba te na gauche to tchaka ma volonté na amna esprit surtout parce que babi le beaucoup moko esokola liste beaucoup misapi 5 ndi yango sala ke elonge sokoma bani donc ça qui vraiment idée moi bien au Belva sala qui donc nga madame ma part na c'est nango vraiment trop donc nzambe vraiment apambola ba côté nyo surtout oyo ba tuno ba soutenir qui par-ci par-là tout ba contribuer qui pour na likamwana vraiment ya soutien wana donc batikate idée na vraiment idée moi malam donc ba continuer vraiment ka ko soutenir na idée pe ya Bellevie na groupe WhatsApp wana dans ça qui vraiment bien. Donc, l'organisation de l'Ébota va maquiller la transparence et la carte, mais il y a maman Bellevie quand il y a la transparence en casse, par rapport à ma bonne, on peut s'en abattre, ça va maquiller le conseil. Bateau, ça la maquiller les bases à Kanati, Bambouma, Moni, Nakolo, dans le sens nini. Moni, Moutouma, Boami, Monte, Longimo, Boya bien, Bosibo associé à l'Ikambo. Le bien comme la carte l'Ikam, la commune Bissala, ça la commune, donc, comme même Basang, la carte idéologie, la bine, la mabe, c'est quand Moutouma, donc. Ya bateau simbakate
ya bango pe continuer ka ko simba te mais oyo koto ya ma belle vie koto nde eza boye na ebité eza idée moko boye donc ata biso tata batu mususu et rekomela pe ka bango ba lisungi wana esala bien vraiment na kati ya organisation wana parmi batu baza groupe wana yo za na kati bon parmi batu na kati ya groupe wana ngana zate mais si tout va bien kalaté na kota na kati ya association wana po to se basé quand le Congo to luka quoi tango pesa mbongo wana lo sambo na weza nina lo sambo na ngai premièrement non les anano mbongo na ngana na pesa ngo eza mbongo moko boye na yibi yango te na kepepo na kumoko te gauche na droite te eza mbongo na ngana ozonga na faveur musala na nga yango na mbongo wana eza ke tango na pesa yango na âme na esprit no surtout parce que mbongo à côté kende donc côté kenda kuta maladie et puis sa guérison côté kenda kuta nzala et tondi sa bango côté kenda kuta fight moko boye bazwa donc elongola bango mana leko mo boye mettre bango en difficulté par rapport à mbongo na pesa na soutien na nga mot de la fin na yo mot de la fin en tout cas vraiment na sepeli na association na sepeli na groupe WhatsApp wana vraiment maman belle vie donc idée na ba initiative wana ndeza ba obsement to luka ba initiative ma ya bata bongo donc au che volonté au moni pe volonté na pesi mbote na batu nyon surtout vraiment oyo ba soutenir likambo ba tikate ba tia vraiment aboko na yebi ke batu belé ba luka so ba continuer ba contribuer na kati histoire na initiative ezala ko ba pasteur fils et kanga na États-Unis wana papa mwana nzambe ya tikrat nanta makamba boye message so ekomi arocha rodi wangata na États-Unis yaza muta nzambe neta makamba boye arocha nela mukenzila naturel na États-Unis yepi makamba boye atika kate essence bien na nuki kala ya baka kilos mira ingwa mape motema mala mama social donc makamba bango batika kate bango ba soutenir kaka ça veut dire que makambo c'est ça bien ezamba liboso le carrière ma TV rappeler bato ozana ni plaisir merci à toi pour na question na vraiment ngamo pe na zanga kiango oyo boyo kaka Jésus Mapoti entre m'a dit que l'homme a 3 poumons. Vous comprenez? Na bandelango bien. Jésus Mapoti a 35. Entre m'a dit que l'homme a 3 poumons. Donc ngande na abona 4 na ba poumons misatu. Comment on est na aboti na tonda mabe na vimba. Mona soko lobika ba retour na groupe. Oh, to lo bana likambo ngona po likambo pe oyo boza pe bato. Quand vous vivez ça la vie la vie qui dans la maison boye bake et sali nini et kei wapi et sali boye. En toi ko bodo na na polémique te ko bodo na na vérité. Na pe na polémique te na vérité ce que eza na bato mususu ba ninga vérité bato te bakenda ce ko tonga ko lo ba mabe. Nzoka il faut muto ba vérité. Vous comprenez? Toi na ba groupe. Donc muta lo baté ceux qui ont créé groupe mo muta lo baté. Ah muta ko lo baté so lo bina na longoli yo. Et nandeni so moni ko sala ki groupe na yo faut za yo moko osengi batu ngata mso bisi $5 na $10 $20 na nga il faut tout le bateau mona clair ce que toi mona clair te ben je sala loko yo non mbongo aden makila to moni clair apesi ba détail nyoso akopo longo ata $10 ata $20 ata $50 $100 masali nyoso atuni nanu nani oya pesa kimbonga moni kombote mbongo ipesa make pa ya boye mime ina ngo mbongo ipesa make pa ya boye fato ina ngo mbongo ipesa make pa na ngamo belvie ye OK liste yango nani amoni te poto bandela liste belvie asali ya mbongo nyoso botaki compte rendu nango bimi 1800 85 sur 1800 sur combien dollars oui tu comprends c'est 1000 combien mais c'est pas 1800 tu comprends tout moni bisonyos mais na ba makambo suso to sala ba mayo to musuto sala na banini to mona kangote mais Marie-Jeanne to mekano ko o déclarer to so déclarer ba longoli non il faut to za clair yo moni ngo bi non Marie-Jeanne eza ko silikate yo mo lobi bien o za la clair et pas batou peli kam to zo lobela to ane na besoin clair kota la groupe a belle vie kota la groupe musu ndingo lobi ke ba lingaka te ke boloba soki ba lobi ba retirer bino parce que groupe o ya bela ezaka groupe on bosali pona lisugi ya bien eza groupe botiki pona ko contribuer le long de kokoza na maladie le long de kokoza na likambo ngas ko na osenga na belle vie boye groupe wana soseli pona eza juste pona Diane mais na osenga belle vie atika groupe wana poko na longo na ba groupe nyoso na otika kana wana na kotika ata mususu na groupe moko na wana te mabakute oui oh bongo muto nzamba mutaza te OK toto zo likambo ta so yobe osunganga te mutu so azana pona osunganga te to sana obatu omoni nga na osenga na belle vie boye groupe wana bakoma yango kombo moko boye groupe des artistes
ceux qui pour na aide na éviter ba français pour na aide lisungi akomi groupe aide lisungi en cas de deuil mariage tout ce qui est comique mutu moko azobala groupe ane changer combo ozo comprendre belle fina oyebisa nde yo na bato ba branche o ba oluka ba soutenir o do bokota comité directeur to lala na groupe wana bozu groupe wana par exemple ndenge msusu Marie-Jeanne Bololé alinga bala boyo bokomi groupe tant msusu aide mariage Marie-Jeanne Bololé to contribuer papa so si libre changer icône on va appeler ça Marie-Jeanne candidaté pour tout le monde qui opère tout le monde qui opère na équipe ya Gabi mais tout le monde qui retire baretienga nde na groupe lisungi oui. Parce que na lobaki na yebisaki vérité Gabriel linga muta loba na ete yango wana aretienga na social tango tie biso social po bike Marie-Jeanne Bololé contribuaka Marie-Jeanne Bololé aka pe na ba idée mais en tout cas ya Gabriel linga ba pesa ye conseil ete yango wana aretienga ponga na pesi conseil mais il y a mon nom mabe alinga muta lobate car ye moko loba kwa conseil wana ndingo pesa kinde kuna non na pesa conseil mabete na ko loba ngo ate mais na pesa conseil ya bien mais il y a boipo il y a zana mo butu yango na tiki ngane to na problème te to beba te ni te to na biso bien mais na kati siko ya groupe o ataki biso na zana groupe na eli sungi mais na social longolinga parce que ngana zaka opposante na ndenga bien na ndenge ke likambo sami na moni clair te no to sala boto sabo to sala makambo il faut clairer mon nana. Oui. Boy bi que notre musu muninga kufela papa, ba kufeli mama. Amba muninga kufeli parce que to tunga ta kufeli no. To mona ki pe ton ko solo ba pe boye. To zonga ka pe masaka kufela ki papa. To mona ki kamoli kambalo oyo. Mena misu ngana sina mona mkomsu to vandi boye Gabriel sanga masoko pesa ngani kodjaso. Masoko pa pesa. Mais masoko kufeli papa même si akufi ate. Akufi na point noir. Mais ça papa na premier degré. Il a fallu balobelango batu ba contribuer pour na maswako. Mais na yebi ke ba osalango pour maswako après ça même si c'est l'équipe mais il faut ba salango to contribuer pour na maswako. Pour na yebi ke maswako to zani na bomoko. Tango changer téléphone moi quand des wakati changer téléphone ndé ba téléphone bungaka numéro ekenda ngamba moko. Sans pourtant yo milongo mais et komamba mo est parti. Mutu to ayebi moi ke bomuto kanisa. Si tu as fait un groupe, si tu est parti. Luko landa yepe, tu as un groupe. Attendez, tu as un bon mot, attendez, tu as un sungi, attendez, tu as un affaire. Toi, tu as est parti. Brebi tu as un important. Il faut que tu luka, tu bengaye. Oh, tu as quitté pourquoi? Ah, tu as non, quitté par rapport à boé, na quitté te, sous téléphone de, na changé qui numéro yangwana, wala te me wumena ki eke yango po ezala bongo. Mutu tu aibi ba arrêter téléphone. Si on m'a dit ma soeur a quitté, il a fallu, après ça, message, il a fallu que message né et tambola pour tout ça peut contribuer tout ça comme tout ça côté tout ça moi $10 côté tout ça moi $5 ben boy après bah ça ne va remettre si comme ma base rapport na biso nini moninga kufeli premier degré o ezali papa maman mwana ya na yo propre leki no propre za bongo ti ezati ko sa o cousin on de ko no cousine on de ko te baba ndeko na biso mais na oyo esala makana ba plateforme za la bongo tango kufeli o ngana yebi po biso to sa pe na ba parti politique par exemple na PPRD tant na sa place mobo so ba futa nga $500 na okata na $50 pour na tsana kata ya parti nanga PPRD mais parti nanga initiative plus ezala bongo oyo kotika la bosani boke bo remettre mutu boyebisi ke to longola ki 50% ya groupe par exemple bon moko lisungi ou afa ou NTPC mais ezala bongo sous Marie-Jeanne va déclarer que mais mutati musu bobo tele cotation $500 bino boke pese $200 tabino moto za bato wana seke ekufa nango to sala ka groupe moko il fallait bolo ba rappeler na ba groupe ngai ka na lobaka ngamo ko bato nyonso balinga koloba te bato babangaka bato ka ngamo nde na lobaka parce qu'on a groupe abela na ebite mo te comportement te na groupe abela yanga bito ma kuna te po bela soki bela za na groupe wana ke yem ta créer yango e ka sali yango bela za na muta transparence to ma kuna te po ye apesaka na compte rendu et kota ki boye e bima ki boye na kese tikala ki boye po na ba plateforme nyonso za la bongo il faut poser na temps oyo boko pesa compte rendu ya groupe notre na réunion ya comité directeur to ça qui OK to ma on a forum vous comprenez depuis to na ba Jérémy Diabanza to na ba donc les anciens élèves ya institut de Lingwala
botaki kesi neti nga azala kesi ya boye esalaki boye topesaki Carole Dembo boye topesaki Joe boye ozo comprendre il faut baninga nyonso bayeba po tobimisa mbongo ta ero tomona pasi mwa batene ezobeba mpona ya tournage msukulu na pome eza ndako me nazwi msusu fashion Miguel azwi msusu $10 ne apesi papa ngonga msusu azwi mwa $10 ne apesi msusu pesa manesengo tomaka oza likambo na shwate tapi na ba famille tosunga pe tosungana bonga pe la koza pome ba osunganga mais tango pesi ozomona clarté et pesa akanda. Merci beaucoup. Quand on va luka bala ki sa luka pe ondima. Mais ko sa ti ko lokola ngai mangese na sali groupe muta ko loba ate ko loba te so ko loba na longo liyo poani. Ezala ate. Merci beaucoup Marie-Jeanne en tout cas bon ki Marie-Jeanne les a conseil ya pesi et pas bande ko na biso ba to bozana ba groupe. Boye bandenge nini? Maloba nini balanga chini par rapport ya kobimisa. So sa groupe no za yo moko te famille na yo. Botaka batu po to sungana. Pourquoi lingi baninga msuba loba te? Il faut to loba likambo ezali. Et comme yo mi monaka oh nandingi nini tozo loba nde poto bongisa muninga moni pe ape na groupe na botele par exemple $500 mais bo pese 250 bo pese 200 tabino moto na bato pota na ba commentaire to yeba na likambo so zandingi te na kanda makasi po bato musu ba wana ka ba hypocrite ko banga ka bato kwa puye likambo eza bien balinga bonta ka belva sa groupe wana soki to sisi na makambo ya na d'accord nango etika la surtout c'est likambo ya et si eleki to tiki nde to ki tam suli bala ya nani ba motoki mabala bijou la reine bo bazongo koma waka maman de la paix koma wana ya minata son père et koma wana comme ça ba otsa ba tutobi ke no mutu boyenda zoka mbo mutu bo contrôlaka il faut que bato ba contrôler nti bo tozana misuga biso tozana ba contrôleur misuga mbongo ekota kiboye bimaki boye ok c'est bon sengi ni mikanda mbongo ekota na groupe esali kombe na kesi zata msu $1000 bolongo ata msu $300 boke na makamba mikanda ezala ka bongo. Merci beaucoup Marie-Jeanne na idée no ya kitoko makasi en tout cas tozo pe bande ko msusu kandi ko vodo na isa rabino tozana ezala ba msusu bazana ba groupe ante be ba contribuaka pe bande ko pe akoto ebele ba fo to landa ye batu msusu batu kuta poto ko bate po batinda ba mbongo moni kutu ba $100 ba ni ba meta ba nani batu bele ba artiste bele batu ni mbongo. OK quand neto lo barake eza a to luka polémique te polémique te to solo la likambo oyo par rapport ke ya kobongisa to moni déjà 1800 so ikombe pas bela ozomona ke ata to benga bato ba soutenir biso akenango pe na enveloppe alaxi biso boya akenango esali bien muto ko soutenir moni ke oui ba mo babandaki to soutenir ezala bongo. Merci beaucoup à toi toza kati kuna tozo bandeko mususu bo mona ba question pe quand o mona ba mususu ba obata ba ngolo bate te ba oloba pa mete kende tamusa miko mona kaka. OK merci beaucoup to continue na kati kuna tozo pe bandeko mususu ba hypocrite bazali zelo ko mona pa nga ba hypocrite bazali ba babanga bato babima ba santu quand on est ici bazana ba ona boulot mais on va peut-être profiter tout na ba encore ba question na dozo bonjour boni tata obatela obatela mamtezo kende bien balobi mama mokangisi batu yeyo dozo balobi soka tomboki ayaka mabe metaki remi kovodor to baki to mekana ko sola likambo mpe dozo batu be bali ayebela makambo ba comité ofunda batu te kanda wa ndenge nino emataki yo bon émission eza émission ya mamba ya tozo sola tout eza ba fan na yo il faut ba yo kaka yo na boye utu émission pour les tata sola Diana tata sola Diana ya ko contribuer ki mona utekoza ngate moi je suis là ba association ebele wana ba groupe ebele mais balobi ya Bellevue qui tout droit au moni qui bon ebimaki il y avait vraiment la transparence babeti otu na machine on dirait bakombo penza babeti pena na machine fatina ordinateur ebeti bakombo et affiché pena soki ocheki $1 omoni kombo na $1 ya de wana mona kana balobi bosala ba association ebele bazala même si ta poufeli mais tant bazoki ko remettre mon enveloppe est-ce que bimaki $500 mais na kati ka $200 c'est mon top c'est mon top non non ndenge bo contribuer kasi to mona ki awa tant oui la patron a lancé message na ye to moni bande ko tu bozala ki wana ndebo contribuer ki na moi different mais na suka bino tu bo contribuer to mona ba kombo ndenge bimaki to mona ki monter en bon ebimaki autant oyo famille Baliane ezwa ki on pona ko aider ndeko na bino mais to moni so Marie-Jeanne eta ke ndeko pe abeti moi c'était mort be wana place mususu ezala raté place mususu ezala raté so ba toni ba yeba eboti problème eboti ba yo posa même star o tu benga bino basi taponga ko vodo na benga star pour musala bino
Sarah Kofodo. Nalikanisi na yo. Tala pena mbongo ebimi pena bena bosolo. La patron atika ata boma groupe wana ou bien tika. Non, notre groupe ya Belgique Kandi. Notre pona nga na part na nga. Je souhaiterais que etika la ka bongo. Notre association mususu fait. Pona matanga na tangi na oyo ANTPCT. Na tangi na nga ba oyo kaka auto créer ba groupe WhatsApp. Pona libala groupe WhatsApp pona matanga. Baya ba saderika na groupe la patronne et comme un groupe moko. Parce que ba groupe ndinga belé beaucoup au Kabola. Neti boye mutu mususu akoti nati la fois passée nani mutu matini like ngai. Ndaki ya la lumalela mais ba bien. Nga mutu la lutte mutatindelenga mutu mususu mutatindelenga. Ndesiko kuthe benga mutu nanga ale mutu. Mais na comprendre nga ça déjà oya ya mbongo mususu parce que $5. Ah bien OK c'est bon. Ba o ba kota kina oya ya mbongo belé wana te ndi ba kota na oyo ya $5. C'est que nous avons recréé SOS Diana $1. Nous sommes recréé SOS Diana $2. Nous avons des autres. Il y a un lobby, nous avons mieux. Nous avons créé un groupe WhatsApp comme ça privé. Parce que là-bas, tout le monde a une transparence. Mais ce qu'on a assez concerne le matin, quand vous avez toujours, c'est ça là, c'est comme un caca. Vous comprenez? Quand vous le loyo au coucher. Ngambo ono ya matanga na récolter pour ba collègue na kati ngambo na pression ngambo ngapa na kufela ndenge na osala cotisation ya mbongo na yo ya matanga ba ko salela kapeka nga tu vois ezara la mbongo ezara tia kukianga ntanga et puis ono to sana mokili ezonga toujours muto ko échapper na a ozalati olimo libala ya muninga yuba ko lera mukobe obalaka to mwana soka bali contribution wana ba oliaka ça sert à rien. Les gars, vraiment c'est la presse mais non, Balobi fait ça la rappelle bien, on t'a dit dans la liste pour eux. Ma pèse. On a dit la personne a eu la liste et réveiller et réveiller parce que avant la personne a eu la liste, on a passé dans tout cas. Comprends? Au principe oh, les babos sont comme on a na kata groupe WhatsApp. Qui ngante au boss ni comme on a. Kabaki ah, na boss anaki. Mais comment qui combien on donné est-ce que comment qui monte na landela kananga parce que na ebika ke mingi biso ba congolais to la faire na moment qui a confiance pour mona kama kameki na normal tene munde la sala biso ba congolais to la faire bon donc na récolter dans $1,000 pour na couvrir pour faire qui maman c'est un exemple bon c'est na longola yo na mitera ngamoko bon récolter $1,000 pour quand déjà pour faire maman pour dire pour faire na bonne nga problème au Canada ça la émission pour maman papa wana ni ça va pour maman OK ba récolter parce que pour faire papa na go récolter na $1,000 sur l'autre convoquer na banda to pour na kufuata na kufela te on va kufela ki kinga na kufela na ka auto fait que pas na 1000 belé oné na kata 300 je pense vraiment que nous kata 300 on a ko va yebete nzambe ya moni yo pe au kata tam pour za ko fwa vous voyez mais la patronne Belgique Kandi félicitations pour l'initiative Oyo. Il y a eu vraiment une transparence impossible. Donc il y a pas me presser là qui n'ont pas et puis si on peut la poser parce que mingi ba comment qui ah non bien en ngate pour bon on peut comment juste mais quand ba monis comme ma liste oh tiens non mon appel kingani ba ajouter kingani apesi en tout cas ba association nyonso na contre te parce que c'est un groupe WhatsApp surtout na préciser un groupe WhatsApp oh mariage kingandi anniversaire kingandi machin on nous se créer un groupe WhatsApp ce que tu y es to s'adhérer kaka et pas ya ma belle fille egozala mais to yebi ke na sanza oyo eza libala ya son père na sanza wana eza libala voilà ça sera du la reine maman de la paix Kalaming pete bo ka pe Arline Pazobala princesse Cardozo babiso nyonso tuna babiso nyonso tout voilà to bala ce qui te koti biso kana ko wana ça sera noir. Merci beaucoup komoni Karine Yamado Pazawana. Tobaki ke lelo eza polémique te mais eza likambo tozoloba balobi so mutu asali musala malamu il faut ko féliciter mutu il faut tokubisa po eza pena bandeko mosusu mpe babandaki mpe bie tolobelaki yango mais pourquoi pas na Belleville la patrona po asali musala na katikati kaka boye tomoni makambo ya kitoko Karine Yamado bonjour boni Yamado tolandi na tournage après kofoda na baye na otika tozokisa organisation ya Belleville la patrona par rapport ya groupe asalaki
D'abord, premièrement, merci beaucoup d'avoir contribué. Salut vraiment bien ma casse. Et puis, au moins, l'équipe transparence dans les choses sérieux, honnête dans la vie, on a la transparence dans la vie. Et ça va bien ma casse. Tu sais pourquoi? Parce que va tenir sur la Attends, ça m'a ramassé. Attends, ça a un sale comportement. On était on est bundelo. Azara honnête. Que yé azara boyé. Yé azara boyé. Et ça l'a bien. En tout cas, la côte a un groupe. Toujours à compte rendu, il y a un bon côté. Parce que nous on appelle ça la cotisation, ce qui n'a pas payé. Pourquoi? Parce que la cotisation est comme un harmonie à côté. Il faut que les ceux qui cotiser les banques. Il faut que les ceux qui ont un problème pour passer la banque. Comme je dis ça, les soignants sont beaucoup dans un problème. Mais on a un problème pour voter. So, on a un problème parce que mais là, on a ce qu'on a Belgique, on dit, tant qu'on a checké pour abonner, à tout à fait à faire il y a ça qui a classé, il y a un téléphone. Dans un groupe, alors bien SOS Diana, il sourit, tout sourit. Pourquoi à un malade à ça qui a fait ses bénéfices? Moi, je suis un moment tant à mais quand on s'est bon, ah bon? SOS, bon, attends, on est qui est là, mon bateau, mon pèse, mon appelle à Tini cotisation. Mais là, il y a lobby, c'est la bâtinion, sur la juge, bon, on appelle ça contre, on dit qu'on classer liste, on appelle ça bon, et puis tout le bas, tu as montant combien à ma boue, et ça, la maman, tu as la liste à ma balle, à bon. Là, on a en place la liste, et tu as mis sur autant, là, on a un hôtel, on a fait un franc. Là, on a fait un temps, là, on a un hôtel. À part, il y a Pierrot Ndombasi, dès que le gars est na kupona autant et bimi ba osomba pelo mabala nyonso etikali bato atia mbongo ba montant to ebi mais kanda sali musaki kitoko kanda sali asali musaki kitoko en fait bakandi nyonso neti onga ayebi bakandi nyonso ba honnête ndenge eza bongo nayebi te ide oyo bato kotunaka ekupa yango etikala ou bien ekufa ekupa etikala makasi etikala bolingi yango bolingi wana yaya groupe wana etikala makasi groupe wana etikala makasi yaya na mbongo enveloppe ndenge ekende bakomi na monta likolo bakaptire batindeli bino mpo bomonake mbongo na bino eke ekoede moninga epesa moninga traitement yaya epuis mbamo emotive bato bapesa mbongo te mbamo bakomotinda bambongo na bango mais je te dis kota na groupe omona mutu nyonso na mutu mosusu okutani nga nakotina na groupe te bakotinga te kwani nasali nini epesi bambongo na mutu ezalaki na mbongo ebele te mokie wana kana onekete wana Belgique comme dit asali esali bien makasi je te dis donc moni bien ya bien makasi esala ta LIB te moni LIB ezate donc mamno asali ngo bien so mutu asala makambo bien des fois na biso ya nini tokoka vérité te et puis soki mutu asali makambo bien olingi bakumisa moninga te bino olingaka bakumisa bino mposo bakumisi yo babokangeli baleki nokande komi aloba kuna TV boye tolobi na ndenge mabe te toloba ndeke ntango Belgique asali mosala ebimi bien il faut bakumisa ye azalaki na katikati ya mikolo baleki bana bandeko na ye mais asali mosala oyo emonani na miso ya bato alors tokoki kotika te yango tokopesa bravo a continuer ka boye po lobi mpe kokwelanga lobi ekwela mpe yo lobi ekwela mpe motu mosusu alors on était oyo toyebi ke ezala kaka soki ye te tobi teke soki ye te soki abizaki initiative ya osala groupe oyo te ndeta mosusu ndeko aape na kisa omela te yebisanga ba $5 wana baokanisa tata a $100 esani $500 baosomba kisa journée moko ocomprendre $500 baosomba kisa journée moko fa lia na bien fo baji wana na minute akuna vie de luxe fo biloko nyonso ya bien mpo barégime mpe biloko nyonso komi cher epa na ye mais na bato baotina mbongo baa bastar te aokoma bao na groupe mama kingandi atindi otan mama kingandi atindi otan yebisanga
maman qui ngana na ba otina mo ba moto nanga pesa kimba kana moto nanga yimoko moto nanga moko o mutu nanga mtapienga mbongo yesko mutu na ya pesi na komela na groupe pako kapo zombonga na finyo o tunete o ke tuneke maman ngana tinda ya code la sisa mais on était te wana ka ya ke bato otina mbongo o bisoto yebi bango te ba ape ba comédien te maman pasteur kingandi ya tinjo temps maman prophétesse kingandi ya tinjo temps maman soki ndani ya tinjo temps moi to tanga bakombola bango ezati po bato musu balinga te so apesi eloko bato nyonso bayeba mais on était te wana ka moni nga nalali kana on était te wana vérité na ye wana ka nalali ka wana nala Moi, tu vas la tournage, ah ouais, il y a un moment qui va être Toya, Tomi, alors de l'équipement. Tu dis qu'il y a une association, un groupe, Arline, oui, Azalaka. Beaucoup Azalaka. Même si Arline, comment l'association de l'île a marqué dans Salaka? Autant la macam tout n'est qui est bon pays qui est tout le monde y a un enveloppe, maintenant les colos, par le temps, on a évité tant on continue qui est Salaka. En fait, on a eu on a un nombre de parce que tout ça ndenge bakisasa biso bakombele to la babie so pas la boti nga biso la boti pour créer na wana biso ni a zo suma kinga donc ba mfie le ça na tinga na lobaka solo mais c'est pas belle nga na tia quitter parce que j'avais peur que ça la longo lo kwa bato nyonso nga na za malade non to vanda te mais asala msamo mais donc ba bisi nga za na likambo na okape posa au contribuer mais par rapport à la vérité, Mambetali, to sungara biso te to sungara biso to sungara na biso po kaka tozalaka la motema kosunga nga na ba mariage bato nyonso matanga bato nyonso na yebona na yebote na contribution ba politique. Mais le problème c'est quoi? Mbongo wana ebima nga na ebana nga sala nga pete mais on a besoin de faire des suites. Tu as appelé la pose de ton bon, ils ont ma casse tête. Donc, 10 ans, 20 ans, 5 ans, toujours à tout chaque année. Ils ont un bon. Tu vois, tout ce qu'on peut faire. Et tant que tu contribues pour la moto, à ce moment comment ils ont pour les pamboles. Mais est-ce que tu as un quartier de pamboles dans le quartier de les singa pena mabetali na ozo musope na so na yebi ya mona ko lisabo nga ba tunsu na cha mbongo na mona kombola nana bate bele na cha mbongo na pena ba kotinga na groupe boye na tuna pe na tuna ndeni yo tango zimbongo na ngo olobi na mnono ke na zimbongo Arlene mena makoma na moni so nando tunu kana la ndeni combien on a personne yo na nzambe. Merci beaucoup Arlene olobi bien olobi ke o tia quitter pour mona ki on ka isa ya bongo bongo c'est pourtant conseil c'est ça liké et monique et ke bien bande ko bato na ebisio Rémi, pesa numéro na nga sika pona bonus téléphone o bela za na ngo za numéro na nga te. Pesa numéro na nga sika na sa na chambongo na nga. Tant que no cha plus que o eza wana ba pesa ba ba cha. Surtout e ba no te groupe mo bela abo mo bi etika. Etika na te to ngala no teka mamnyo so kuna. Yo so tie na o te tala ngala no teka mamnyo so ka kuna po e ko manya solo. Ko ngabe ba so. Merci beaucoup.